Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elenga kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. En fait, c'est une date historique pour nous parce que à partir d'aujourd'hui, je m'explique, c'est le mois de novembre plutôt, et à partir d'aujourd'hui que le centre Elikia va commencer les activités officiellement. Mais avant toute chose, malgré nos différentes confessions religieuses, je pense que tout le monde est chrétien. Alors, avant de commencer notre programme, nous allons inviter Révérend Pasteur, le représentant légal de l'Église ECO, de remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme on l'a dit,
C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est Dieu que nous devons mettre au centre de toute activité. Oui, c'est comme on l'a dit, nous sommes de la communauté baptiste du Congo, mais nous sommes sans frontières. Et Maman Misa, qui est aussi notre partenaire des écoles de l'Église là-bas, c'est pour la gestion de cette terre où nous sommes, était la terre de la Selco. Et nous sommes fiers de voir ce qui s'est fait, parce que ce n'est pas bien de garder la terre comme cela. Quand Dieu nous donne une terre, nous devons la mettre en valeur. Amen. Amen. Relevez, s'il vous plaît. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que le maçon se donne du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que le veilleur monte la garde. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te sommes très reconnaissants ce matin pour cette occasion que tu nous offres. Tu as permis à ce que nous puissions nous rencontrer les uns et les autres. Nous venons de différentes directions, mais sous ta grâce et sous ta protection, tu nous as conduits jusqu'ici. Sois loué, Père, et bénis les messages que nous voulions écouter. Nous voulions nous exhorter les uns et les autres. Que ta main puissante se manifeste en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que ma position n'est pas tellement bonne. Je vais me mettre ici pour que je vois aussi ceux-là qui sont derrière moi. Amen. Amen. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est en vain que ceux qui la bâtissent la bâtissent. Si l'Éternel ne veille pas la ville, c'est en vain que ceux qui montent la garde les font. C'est pourquoi il y a lieu de nous rappeler en toutes choses, de savoir construire avec Dieu. C'est avec Dieu seulement que nous pouvons réussir. Et c'est avec lui, Dieu, que nous pouvons faire des exploits. Tosengeli kotonga elongo nzambe pambate kaka na nzambe biso tokoki kolonga na makambo nyonso. Soki nzambe azali kotonga na biso elongo, nyonso tozali kotonga ekosimba. Pambate elongo na nzambe biso tokosala biloko ya makambo ya kokamwa. Amen. Amen. C'est avec Dieu qu'il faut bâtir. Et il faut veiller avec lui. Même ceux qui sont sentinelles, les sentinelles, les eloko moko te, ceux qui bazali kokengela elomona nzambe te. Et baoyo nyonso, tous ceux qui doivent œuvrer dans ce centre, s'ils n'œuvrent pas avec Dieu, ils ne peuvent rien. Il faut œuvrer avec Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Et ça, c'est ce qui est important pour nous ce matin. Comme je le disais à l'introduction, Maman Misa a compris. Elle connaît en tant que fille de Dieu qui est née dans la parole, grandie dans la parole et qui continue à croître dans cette parole. Elle a préféré mettre Dieu au centre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'au plus bas, les nettoyeurs, les apprenants, bana oyo basengeli kokota kati la formation
na ba mikoro na ba tata il faut que sala elongona nzambe. Même mokolo na yango promoteur na yango azali mwana ya nzambe azali mo Kristo et alingi pe kotia nzambe likolo ya makambo na ye nyonso. Une courte exhortation que nous venons d'écouter et nous pensons qu'il faut bâtir, il faut tout faire avec Dieu. Nous pouvons tout. Ainsi, nous allons nous lever pour la dédicace de ce centre. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Pour la dédicace du centre Oyo. Comme la main du Seigneur nous a fait prospérer et nous a permis, par sa grâce et sa puissance, de terminer la construction de ce centre en sa sainte présence. Amen. À l'honneur de Jésus-Christ et son Fils, du Saint-Esprit, notre réconfort, source de lumière et de vie, nous te dédions cette maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous coupons ces rubans symboliques qui symbolisent la dédicace de ces bâtiments. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Amen. Non, attends, c'est pas fini. C'est pas les choses. Son secret. J'ai compris son secret. Voilà. Voilà. Nous prions. Seigneur notre Dieu, entre tes mains des formations professionnelles pour que tes enfants, même ceux-là qui étaient désœuvrés, et particulièrement nos frères et sœurs, les personnes vivant avec handicap, et tout le monde qui veut venir apprendre ici, qu'il soit béni par toi. Nous voudrions te dédier cette maison, fruit de nos mains, fruit des mains de ta fille Misa. Nous voudrions, Seigneur, que toi, tu viennes et que tu sois le co-auteur, que tu travailles, que tu continues à bâtir. Laisse que ta présence soit manifeste en ces lieux et que ce centre puisse prospérer à tous égards. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je sais que dans la coutume, on jette de la boisson, de makasu, mais nous, c'est la prière. Cette prière que nous venons de dire suffit. Nous n'avons pas besoin de fontaines de quoi jeter ici. Le sang de Jésus-Christ est déjà jeté ici. Tout le monde à la visite, c'est déjà ouvert. Mais par Mikolo, après on va suivre les autres invités. Nous commençons nous-mêmes à visiter les centres. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, je mets mon premier pied. Je monte et tous les autres peuvent monter avec nous. Les enfants viennent dans le Mikolo. Cette salle, ce sera la salle pour les enfants vivant avec handicap.
Ça, c'est très bien. Très bien. Ok. Avec Internet. Oui, non, sincère félicitations. Comme il y a l'Internet, tous ceux qui veulent aussi venir naviguer peuvent venir. Mais ce n'est pas gratuit, la navigation. Ce n'est pas gratuit. Voilà, on a déjà Internet. Nous avons mis aussi l'informatique parce qu'aujourd'hui l'ordinateur devient vraiment une réalité incontournable. Il faut nécessairement connaître. Tout le monde est appelé à venir. Là, sans distinction, ni des sexes, des races, tout le monde est appelé, selon votre disponibilité. D'ailleurs, bientôt, là, nous allons simplifier. La priorité, c'est la payer, parce que ça, c'est notre cible principale. Donc, chaque groupe, c'est très intéressant. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Oui. Ce sera utile d'abord à elle-même et à la société. C'est ça l'objectif de notre centre. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Là, nous voudrions remettre la clé, ou les clés à Maman Misa, qui peut passer encore ces clés. Et moi, je remets ces clés à Maman Daniel. Et voilà. Ok. Merci. Nous avons terminé. Votre attention, s'il vous plaît. Et malgré l'handicap, cela n'est pas vraiment un obstacle pour faire quoi que ce soit dans la société. À présent, nous invitons les groupes théâtrales à commencer les activités.
handicap, cela n'est pas vraiment un obstacle pour faire quoi que ce soit dans la société. À présent, nous invitons les groupes théâtrales à commencer les activités. Papa, oh, je l'ai compris. Bonjour, on va lancer la commune. Eric. Na yebi kasi to ko tela ka ndenge nzambe a kobomisa papa na ngai sikona bomisa lo ba vali zo kende bia to kende yo ko kende te yo ko tikana na ce que vous dites ngama na mwasi komo na yelikia wana na kusumi na lupamu na fuati papa na mikanda na muno ko boyete kasi to sine baba kende papa na ngai esi ngasa na kosa yo usokosa la ite me malgré o bali nga o la ka ko bala nga o bali nga ipe na ko mina poema e bon osiko papa promesse wana faut ko mala pas papa na ko seli mo de charge ne ba mde baba de charge les charges za problème de la ko sala yango mais oyo ki na motema zate oyo ngayo na ngamo ko ni muna s'engager na nini wana na ko salete ko mona ko si boso na ko salete na diba na nini pour na entière Eligia na nini papa na ngai merci beaucoup madame Ngaki ndenge na zone de voyage quoi je suis dans la salle jana je l'ai eu ça papa moi ça je vais regarder ça la décharge depuis quand tant on a pas de ça qui décharge les gens comme des décharge oh Lisa on doit changer pour la nuit Lisa papa ngayoyo ukibisa ngai mbangu te papa nazana boemba boemba ila kisizeni na biyombe Lisa papa bon ngai na kei papa nadi misoyaka la nzela kama bipepo ya suka papa Lisa papa bati na mwana ngai ko débordé te papa mama bati na mwana ngai otiki mama miza awa okebuna ko luka lusiki mundele lo mona Misa na tia ka bena yo papa nandi mekene malamu banga banga ya kotala gauche droite te papa nani kadana ni ora sapato au bege kaka mama Coco. oui papa Koda Oh, ndeko na mamiza. Kumbe kolia. Ekoli papa na ngai, oko kumba na ba condition papa. Ya nini lisusu? Papa na ngai. Bala condition na ba condition. Ya nini? Oh, bote na kaka mwana ya mwasi. Deja saka ngakongo Elikia, Elikia. Siko ngabo boya ni bala ko kela ngai. Mobilité. Ali ga mwana mwasi ya siko na sala ni. Siko hiyo moni ngeni. Nzambe tapesa kabana. Ngai bila yekisi bongo mai ati tikaka. Alibe Elikia na kafaza na mwana mwasi. Usuki na kuti mwana mwasi akosombi na bazila oyo mutu. Abidi. Oyo mutu sima, oyo triple nango. Oyo muzo mwana oyo. Ako pesa na bommengo, pesa bommengo makasi ya mutu na kosala ngale nzambe ni mutasi. Est-ce que c'est mikanda? Na yini sala ke musala dama ko ya fuyela ngayango. Elo na duka kina ngwana do. Me yaba susu ya ya. Oba ko voyager ba mide kuna na musala. Oh to bongi. To bongi. To bongi. Ngai me kona na tika na mbodela kana ko mwana. Ambo kamera kuna. Afasa ko. Akala nikila pondu kola umata ndeko mnene wana. Asali papa. En tout cas vraiment merci. Monsieur Kaye. Nika laki wana. Ya ekozalema ngai na ngai mishi magasi. Na penda sala nika na décharge nika ndeba kwa décharge. Voilà. Pour vous d'attaquer na commune. Voilà les témoignages na ngai. En tout cas merci beaucoup. Donc senga kaka nzambe azala kana biso donc à tout moment. Bonne la kaka ndenge asengike obokema na mwasi. Bota mwana mwasi gapi. Ngai pe na ngapi na bonne la kana nzambe pesa kaka ndenge elini ye mbali na ngai. Kambote ngana kei mais bisbe na ndako kuna pe on passe zali. Kayebi kaka mwe pakola ni mambo ya roulage. Ngaba linga ndeo merci. Kene malamu pesa ba bongo. Na sefeli magasi boko mwana na ya. Tomona ya kene malamu. Ndeko na mama miza. Kene malamu ya na bini sawata libanda. Merci mama. Bon, bye. Mama na ngai. Unajua kama sugi ba system ambaye mkungu ikata kaka. Mama hii.
to moni lelo ezali mokolo ya mercredi oyo tosanganaka na centre d'accueil po ete tozali kolobela bikateli oyo tokendaka kuna na nkamba yango wana tozali kobongisa mbongo esengeli mbongo ya transport ndenge tokatelaka esengeli biso tobongisa yango po ete yolongwaka awa na Kinshasa ezalaka les 7 mai et 10 mai yango ezalaka ne feti na biso yango wana mai etikali mokonzi azali awa akolobela biso topesa mokonzi ya biso mbote na kombo ya tata mwana mpe moni mosala na kombo ya tata mwana mpe moni mosala maloba mboka mokonzi. Merci nakombo ya tata mwana mpe moni mosantu boyoki ndenge secrétaire à lobby handicapé tozala lokola bahandicapé ya pambapamba te tozala bahandicapé oyo bayebi tata nzambe bayebi nkolo nyonso na tata molimo santu topapaki mbango handicapé longola complexe longola esprit ya mandicité kosengasenga makambo ya pambapamba elaki biso oza handicapé na bonzoto me na molimo ozala handicapé te linga na molimo kozala propre donc esengeli kosandela esengeli kosala mosala koyekola mutu ya bolingo mibeko misala tozala partenariat asaki na fondation elikia na centre wana po bino mpe kokenda koyekola kuna mosala po kuna mpe baformaka kitoko mais oyeba nzambe bazolakisa nzela ya nzambe esengeli tozala baexemplaire totika koyimayima totika mandicité kaka nyonso mabe toyekani vraiment mercredi tokutana na centre boyoka makambo mosusu comme ça tokoki kozonga na biso nasilisi nakomba tuka mwana molimo mosantu bon namoni tokende malamu. Merci. ezalaki mwa papa oyo lobaki na mwasi na ye soki aboteli mwana mwasi akopesi mpe elikia ngonga epelemi awumeli na mission elikia mpe akoli mama na eza fiere na elikia sikoyo totala réaction papa soko ekozala ndeni biso tozali commentaire te mais totala baacte ekoleka awa mama miza avu le plateau. Nzambe na ngai vraiment uiza nini nzambe ofutila nini nzambe na ofutila nini mobala pesi ngai promesse nakokele mwana mwasi mpe na konti malgré kitoko me abotaminga handicap na nzoto na ye depa mobali ngai vraiment nakosala nini mobali akoloba na ngai nini nzambe na ngai nzambe sunga ngai ntango boya donc ezala incapacité po yo nde opesi ngai mwana oyo malgré lukaki mwana mwasi lijo nde opesi ngai mwana oyo nzambe sunga ngai kutana kati na motema na ye asala ngai mabe te misa papa oye mama etoilette kitoko ye monene misa namoni awa mbongo ye pile misa papa nasepeli makasi ntango obengaki maboti mwana mwasi otebalaka motondaki na sai asi mobibanga yo nani bandi wana malgré mwana mwasi mama mwana kitoko awa mwana kitoko papa na ngai tukisaka nakende motika kuna te papa misa papa merci nasepeli nanamona nanu mwana ngai alali yesu alia tunga siesta na kaka yesu alia kaka tunga lianga sika kolia mbango alali nakende kodéranger ye papa na ngai akolamuka kaka soka lamuki komona ye ngai papa na ye nauti voyage na ye kende kolamutisa ye namona ye nanu okomona ye kaka papa nazwa ye kaka nakoya na ye mwasi nanga fona songeleka lobango naye na lukaki po aboti mwana mwasi oyo naza pena nesango makasi nasepeli makasi na mwana oyo abotikanga mwasi jamba papa misa ye yote papa oyo ni elikia ngai naza mokonzi monene oyo botelenga likolo dotoni elinga te toyokana te osolaki mwana mwasi nzambe apesika mwana mwasi sikoyo lokola aza mwana te aza mwana te
Tele tokoyokana te. Tokoyokana tamu kiate tokoyokana te. Azali mwana wuti na mkongo na yo. Mwana wutele pa mama. Mwana wutele pa mama. Mwana wutele pa ya tata. Mama apombi kaka 9 mois. Ce n'est pas possible. Mwana ndazali ya yo. Makila o ezali ya yo. Azana defo. Mais azama makila na yo papa. Misa. Na mbubu bana ndaku na ngai. Allez bima. Na okendete. Bima. Na okendete. Ngai na kwa somo na pointe. Na okendete. Ngai na zamu kuntumene. Okendete mkete na okendete. Na Misa. Na bima. Allez kamata eloko na wana. Kende na. Na okendete wapi wa kome eloko na okendete papa na okendete papa. Na nasiga okendete papa. Misa. Na nasiga okendete papa. Na okendete. Bazande bona ichazete. Papa na baza musika. Ndani musika wapi? Papa na okendete wapi? Na okendete wapi? Zambe. Zambe. Mwana utina mkobola ya mama. Adelele na okele wapi? Mama. Na mama mbele na okele wapi nelikia. Na na wana utala yi. Oya ni bebe mama. Oya pasi. Oya ni mama. Hein? Oya kuna ni. Pasi mama la gai ndugu mama la gai. Daza kupaya. Ala mama kichasa. Papa na batika na msika mbala mbala. Na wewe nasema sina soki na kochi mwana mwasi ya pesa na ikado. Na badi mwana kazoka na mwana sana. Azana ndefu. Na mimi wana ndefu na kende. Na kende wapi sama na kai. Mama sili. Sili. Mama ya za kwa be mingi te mama. Omani gai. Wana sana ndefu. Sana sana mwana soko talo kwa kata. Bakena ni kwa na kroke na wapi na kulala wapi. Bakuru na bakome pele kwa ngale ni. Kobanga te mama. Kobanga te. Omani gai. Awa mtu munene za makopango na yo ndio siko mama yeba ko conduire mwana bien. Na foto ke na centre moko asaki. Eza oyebi sa yo na centre laquelle bana yebitele banyo soko meminga. Na ba association de la association digia soko de mingano akokola pia ko kutana ba lingana ebana bazalo kwa ye ba ko sebele longo. Donc ni mangai na mola. Ala kuna na centre laquelle to kenda ba fête na biso le 10 mai ba kuta ka ba ndika ba façon nyoso kuna za ba be sema na sema mwana ozana société tiko de la mama tokela na la biso ko ngabina so kende kuna toke tiko le si Bengala ngate. Ba bengala te bana baka mutu nyasa kune lika toke. Ayango biso ba personne ote mana ba ndika penye soya. Na jana to seki revera passer ote mana no. Papa wote yo pesi yo kumpa nzam. Pambate bino de côté yaka makamu si encore yesu. Alors attends qu'il est de négliger biso mawaka ka poba ninga na biso mususu wa parce que santa ka bata délaissé parce que ça là on yose kuki na ba vie to bisika surtout mais biso on de na dile le banzambe toujours fier ata toujours na handicap physique mais moni mona biso maïe na biso na handicap te et vous savez handicap ta ko mo côté. On a un papa pasteur, tout à fier, depuis que Oyo, bien que l'église est sans frontières, mais quand on se fait une manifestation, on sait que vous avez au Bénin, pour nous partager, nous le côté dans le cadre de l'Élikia. Alors, on va nous les passer. Nous sommes la personne qui va faire un handicap. Donc, c'est sans caractère que vous allez nous prendre. Nous allons pas jouer le Nzambe à sa pépinière. Les armes, le moment Nzambe qui s'embrouille à y. Ils sont tous à ce soir, personne ne va avec un handicap. Et monsieur Migné, maman Elikia, nous sommes à Bengi Bisso, au considérer Bisso. Adam qui va considérer Bisso, si Fondation Elikia va considérer Bisso. Et aussi, si vous voyez, on appelle Tata Mouni. Amen.
Merci beaucoup. Vraiment, c'était un message très fort pour tout le monde qui est ici. Je pense que c'est une leçon pour nous autres qui avions des enfants vivant avec handicap. Vraiment, je suis ravi de voir ces personnes vivant avec handicap donner des leçons aux gens qui ont des pieds, qui ont des mains, qui sont vraiment des personnes normales. Mais des fois, nous ignorons aussi Dieu. Nous ignorons Dieu parce qu'on se dit on est complet, on a tout et on ne peut rien faire. Mais ça, c'est un message pour nous. Vraiment, je pense que tout le monde a été interpellé. Alors, à présent, nous allons appeler la fondatrice, Maman Misa Mukondu Fabienne. Elle va nous dire un nom de circonstances. Mayeba bala balobaka na biso tango ekoki elonga emonani mayeba bala balobaka na biso tango ekoki elonga emonani mayeba bala balobaka na biso tango ekoki Je suis vraiment ravie de vous voir tous aujourd'hui. Na sepeli komo na bino lelo. Na lingi na tanga eloko moko. Groupe nyonso na ye toyebana. Bato asika pe siko toyebana. Na lingi na tanga eloko moko mama Daniel akoloba ngoli na lingana. Bienvenue en Hollande. Quand vous attendez un enfant, c'est comme si vous prépariez des vacances en Italie. Vous êtes tous excités, vous achetez un tas de guides touristiques, vous apprenez quelques phrases en italien, afin de pouvoir vous débrouiller et que le moment arrivé, vous faites vos bagages et vous vous rendez à l'aéroport pour l'Italie. Seulement quand vous atterrissez, l'hôtesse vous dit « Bienvenue en Hollande ». Vous vous regardez incrédule et scandalisé en disant « En Hollande, de quoi parlez-vous ? J'ai réservé pour l'Italie. » On vous explique qu'il y a eu du changement et que vous avez atterri en Hollande et que vous devez y rester. Mais je ne sais rien de la Hollande. Je ne peux pas y rester, dites-vous. Mais vous y restez, vous sortez et achetez quelques nouveaux guides. Vous apprenez de nouvelles phrases et vous rencontrez des gens dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. La chose la plus importante est que vous n'êtes pas dans un quartier pauvre, sale, où règne la peste et la famine, de celui que vous aviez imaginé. Le rythme est plus long, mais quand vous y êtes depuis un petit moment et que vous avez l'occasion de reprendre votre souffle, vous commencez à découvrir que la Hollande a des moulins à vent, la Hollande a des tulipes, la Hollande a même Rembrandt. Mais tous ceux que vous connaissez vont en Italie et en reviennent. Ils se vantent de tout du bon temps qu'ils ont eu là-bas. Et pendant le reste de votre vie, vous disiez, oui, c'est là que j'allais. C'est ce que j'ai prévu. Le chagrin que vous en ressentez ne s'effacera jamais. Vous devez accepter cette peine parce que la perte de ce rêve, la perte de ce projet est très importante. Mais si vous passez le reste de votre vie à pleurer le fait que vous n'avez pas été en Italie, vous ne serez jamais libre de profiter des choses très spéciales et très jolies que l'on trouve en Hollande. Ça, c'est une mère d'un enfant handicapé qui a écrit ça. Et maman Daniel va expliquer. Ndenge toutaki koloba eza message moko ya pasi mpona nini parce que koyoka mutu azoloba lisolo oyo on suppose que azalaki na barêve mosusu eza mama soki amemi zemi ayebi te mwana nini aza na kati ya zemi na ye mais mama au moins ayebi ke na kobota mwana azala mobali azala mwasi ezala mapasa mais au moins mwana kobima na libomo na nga mais mama ayebi te mwana kobima
akozala ndenge nini akozala makolo mibale maboko mibale misu mibale matoi mibale ou bien akozala ndambu yango mama wana akomaki ya bi rêve na ye ezalaki akoma mais abandaki kosatendre te kokoma wana kozala lolenge nini eza mama aza na zemi abota mais ayebi te akobota nini nazo interpele bamama nyonso na bandeko nyonso toza na bana vivant avec handicap eza souhaité parce que eza na mama moko te akomema zemi alobaki mwana na kobota il faut azala lokolo moko je ne pense pas mais moto apesaka biso bana ezalaka nzambe alors magasin ya pièce de rechange ya nzoto eza te biso bamama toyebi ke soki oke na zando ozosomba sac par exemple opesi mbongo bapesi yo sac okoluka okontrole na sac wana otala soki eza vraiment ya malamu pa mais soki omoni quelque part oyo ekatani ou bien mwa singa elongwe okosenga na magasine asala nini achange yo apesa yo oyo esengeli mais malheureusement pas nzambe magasin ya pièce de rechange wana eza te c'est-à-dire quoi eza te ke nzambe apesi yo mwana olobi te lokola lokolo eza bien te nzambe change nano komisa yango ekoma makolo mibale mpo nazwa mwana oyo non eza bongo te donc soki nzambe apesi yo mwana vivant avec handicap il faut okoma na niveau ya kondima réalité wana ndenge ekomeli yo po soki ondimi yango okozala na esengo okomona makambo nyonso normal okomona ke aza mwana oyo nzambe apesi nga je suis obligé nafanda na ye ndenge azali mais soki ondimi mwana wana te okomi nani koyoka ye soni baninga baye kotala yo ozwi mwana oke kobomba ye na ndako batuni ye oyo mwana na yo te mwana ya ndeko na ngai mais eske na miso ya nzambe makambo ozosala eza normal mais soki ondimi mwana wana olingi ye okozala fier na ye partout oyo okotambola ata batuni yo aza mwana na yo wi okondima aza mwana na ngai esengo wana ekobima na erungi na yo ekobima na misala ozosala na makambo nyonso oyo oza na yango mais le fait ya korejete mwana wana yango tozomona bamisusu baza na nzela mpo mama oyo abotaki ye amoni ke mwana bimi na malformation ake kobwaka mwana na pédiatrie ake kobwaka mwana na nzela ake kobwaka mwana na mai bisa yo mpona yango alors mama oyo akomaki eloko oyo arealizaki ke ntango oyo abandaki kondima mwana na ye te azalaki toujours traumatisé azalaki toujours choqué azalaki toujours na pasi wana esengo na kati ya bomoi na ye ezalaki te mais ere aye kocomprendre ke il faut andima situation ya mwana na ye ndenge ezali na ngonga wana nde amonaki ke bomoi na ye echangeaki akomi kovivre na esengo akomi kimia akomi komema vie na ye ndenge bato nyonso. C'est ce que nous devons vivre, surtout les femmes affectées. Les femmes affectées sont les femmes aussi prises en charge par la Fondation Elikia. Ba maman bazana bana babotama na ba malformation. Ba maman europe bazana bana bazana ba maladie moko un peu compliquée. Parce que le fond se pose la question na kobandela wapi. Maman okena mwana na hôpital balobi par exemple azana malformation cardiaque. Compte tenu la situation en mboka na biso omikuli menga oyo penza kala toyeba cardiaque eza malade ya bato mbongo ngai mbongo kombongo te ndeko kondeko te mutu komutu te na kobanda wapi partage yango na mutu te ezocréer baproblème ebele du point de vue psychologique du point de vue santé makambo ebele ezobeba alors biso topense mpe na bamama wana soki na quartier soki na esika osalaka oyebi mama moko aza na mwana a problème ou bien aza na mwana les personnes à capacité réduite loba na mama wana alia toza na mbongo ya kopesa ye te
toza pe na ndako ya kopesa ye te toza na bilei ya kopesa ye te mais tokopesa ye mateya oyo ekokomisa ye na niveau ke andima na situation ya mwana na ye ndenge ezali mpe ye moko amindima lolenge ye azali. À ce moment, barrière ekozala lisusu te, stigmatisation mpe ekozala lisusu te. Donc vraiment tozo senga na bandeko nyonso, considérons les personnes vivant avec handicap. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Baza na posa ya affection na biso, baza na posa banimona pe ke baza batu. Eloko ezokabola biso na bango eza nini. Po lelo tokomona bango bakomi bandoki. Soki bazokoma bandoki c'est parce qu'on n'a pas pensé na venir na bango. Mais baoyo ya sima bazoya biso tozui les devants. Mais seuls nous ne pouvons rien faire. Je suis sûr et certaine que bozomona bano bazana misu na ngai, ba misusu bazui makasi ya kokoma awate parce que la fondation Elikia a vu jour depuis 2012. Banda bana o baza baveugle, azana bana oyo batambolaka te, azana bana oyo bayokaka te, oye azozwa en charge. Mais ye moko ndenge baloba musapi moko esukolaka elongi te. Po elongi wana esukwama malamu ezosenga yo ngai ndeko biso nyonso tosangana po toluka moyen ya kotombola bana na biso. Nalingaki mpe nabakisa eloko moko en dehors ya baformation nyonso topresente toza na cyber café na biso eza na porte ya libanda. Soki oza na quartier otozali oza na musala saisi olingi photocopie ba document olingi scanner na biso eza mieux placé pour na kosala misala wana mais eza ya ofele te parce que institution il faut y fonctionner. Soki oza na bosenga okomi sur place ba kopesa yo ba modalité nyonso. Je pense que oyo tolengela ki awa tozo kende vraiment presque na suka. Mais ce qui tosilisi awa toko kende te. Toko tikala parce que on est africain. Toyebi ke soki mutu aye na ndaku na yo ado zangi ya mingi ya kopesa ye. Mais vers ya mai e kozanga te. Biso pe lokola ba africain tokanisa ki pe na kopo ya mai. Toko senga moi patience mukie le temps batu ya protocole basalisa biso na koya kotikela biso mai. Mais en attendant toko senga na technicien soki okotie la biso musique. La fête commence déjà. Si vous voulez danser, dansez, chantez avec nous. Vivez Elikia Ingver Center. Wow.
et faut moi mi lelo bino mo bouti ko moi na bilili batno so bazada tozaki na esengo vraiment na bande ko na biso ba personnes vivant avec handicap na tout le monde na tous les invités tozaki wana pour na ko soutenir de ko na biso Mama Misa donc te lancer appel na bino bande ko na biso oyo boko ko sunga œuvre oyo ekendi de l'avant bo contacter Mama Misa pour na ko sunga bana oyo ba personnes vivant avec handicap oyo bazaka délaissé de fois oyo ba se sentaka abandonné donc Mama Misa a sepela ki ko valoriser bango disons ko pesa bango ko réintégrer bango disons to ba soto ko ba bongo parce que ba personne moko oyo même na mabota na biso même na ba quartier même partout bazaka délaissé nde bo ti kwanda nion se uti ko loba mawana nde to ko pesa maloba ipa ya Mama Misa ameka un peu ko traduire nion so oyo leki awa oyo lobami awa na kisedwa epo na compréhension bande ko na biso ba travailler kana Mama Misa ba sunga kapé Mama Misa kuna na souhaite bonjour Mama Misa. Bonjour Lauriane. Mama Misa to sepeli lisusu komona yo na kin po na centre vraiment bomoko ya mboka tozana esengo na yo makasi parce que otika na biso te chaque fois to na okanisa biso po to ya ko participer disons na ba manifestation au sala kapona ko sunga bande ko na biso oyo ba vivaka na handicapé Mama Misa le banda les na manifestation c'est la ouverture de l'ONU ko lo nion so eza pokanisa ki dato te mais eza tellement coïncidence to na éviter za nzamba lingo na biso ni juste à date le 3 novembre po ya na 2015 totongaki école moko na Bandundu ezaki le 3 novembre nde ezalaki officiellement tokaki représentant zoloba na kikuit kuna donc OK vraiment ba félicitations mingi Mama Misa. Merci. Merci na bato nyonso ndenge bomoko ya mboka etikaka biso te toujours na biso merci et puis na lingi kosenga merci centre siko esalami na Kisasa bato baza peut-être na ba famille vivant avec handicap na Suède centre eza na Kimbondo na Mongafula centre na biso eza informatique eza botoko apprendre dans la section où ils a organisé na centre formation disons où ils ont na centre ils coupe couture oui. Informatique alphabétisation ménage na esthétique tozu yango to bano bato baza priorité na centre eza bano bazo vivre avec handicap bamisusu bakoya mais soki que bano yo bazo vivre na handicap place eza lisusu te donc tokozwa bato misusu te. OK. Donc priorité eza bano les personnes vivant avec handicap. Yango nde tosaki centre oyo na senga merci na parce que monsieur doit na senga merci hey idoge d'entrée de novembre do öppna vi officiellt invigde vi Elika Ingvar Center. Jag vill tacka min kyrka för allt stöd. Jag vill tacka Pingstkyrkans egen hand i Tyresö för allt stöd, all ekonomisk hjälp som tack vare dem, det är därför vi kunde göra bygga den där centren, annars kunde vi inte klara oss. Jag vill tacka alla människor som har varit och hjälpt till med Elika Nabiso, min familj, min man och mina barn som får stanna i Sverige medan jag är i Kongo och tycker det är för varmt. Jag vill tacka Kurt Knutsson och hans fru för att de fick föreläsa och pengarna skulle gå till Elika Nabiso. Så jag vill tacka alla verkligen från hela mitt hjärta. Ni kan se själva hur center har byggt och idag kan vi öppna. Och sen från måndag kommer att finnas 15 stycken funktionshindrade barn som kommer att börja. Och sen kommer vi kommer ha minst 100 barn. Men vi kommer att börja med 15 stycken funktionshindrade barn. Som ni kan se, här är Elika Ingvar Center. Ingvar kan inte se den där center, men den kommer alltid att bestå. Tack Pingstkyrkans egen hand. Tack Pingstkyrka Tyresö. Tack. Merci beaucoup.
na rappelé bino juste adresse centre Elikia eza na commune à Mongafula sur avenue Kimbondo, avenue Elikia numéro 3 quartier Kimbondo. Donc la personne au besoin na centre ville pour na koya na centre Elikia au cause ba taxi ou ekenda ka Ipen so za côté à Delvaux bozu Ipen à partir à Ipen ozu ba bis o ezo kende rond-point Ngaba na bis on ko za okita na cité verte disons donc il na cité verte à partir à cité verte ba taxi za kawane kenda ka Mbenteke soko zi ba taxi à Mbenteke nde okokita na arrêt église catholique moko za na Mater Dei okiti na Mater Dei nde ba otuni centre Elikia ozala guide ba numéro pe ezali na moni ba numéro ezali ya téléphone pour na obenga bandiko na biso boza na besoin ya formation na centre to ba na bino o boza na besoin ya ko inscrire ba on na centre na moni ba numéro ezali c'est les 084 013 26 31 084 013 26 31 donc yangonde eza numéro na biso ya centre donc inscription eza en cours pour la personne vivant avec handicap donc priorité na biso na centre eza la personne vivant avec handicap maman papa oza na mwana na yo o négliger na totuka na exhortation ya représentant le bito négliger ba na biso te o bazo vivre na handicap to aider bango to na bon na centre Elikia esika mama mise na ba collaborateur na nyonso ba koyamba biso malamu mingi vraiment merci beaucoup à toi maman Misa, merci à tout le monde. Donc bon continuer Kwanda Bomoko ya Mboka, on est les cœurs avec vous. Bye bye. Ela kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano